Mbote lisusu bandeko nanga na bandeko oyangai tokutani kaka ndenge tumesana kokutana biso na bino na lobaka na bino likambo eza ya contrat soki bomoni biso te bomitungisaka bomitunaka tanto balobi azawapi tanto balobi azawapi lelo bandeko nanga tokobeta masolo bisika nyonso tokoki kozala il faut tobeta masolo ya Congo balinga te tokobeta. Quelques minutes d'actualité, d'information, quelques minutes de réflexion, quelques minutes de vérité. Pour le bakanabino, ennemi ya lokuta ezami kolo. Tozana ni identification. Bako bandako kuya moko pe lokuta na bango ko rattraper bango même na retranchement na bango ya suka. Lelo bandeko nanga question o ezala une o boko senga to lobela mingi eza question na o etali recrutement ya ba M23. Oyo boyoki Human Rights Watch à lobeli question msusu bandeko nangai eza question ya loi électorale oyo ba uti kolekisa lelo na butu oyo uti koleka na 22h. Cette loi là est passée en dépit ya oyo nyonso batu bazalaki kotia lokola makelele oyo batu balobi mais bandeko wana balekisi volonté na bango. Vote électronique eza confirmé eleki c'est ya 3% ezongi na 1%. Mais liboso nango avant yango bandeko nanga boyokaki masolo ya bambongo ya ba corruption ke balakaki bango $2500 bayeko pesa bango 1500 nalobaka na bino kindoki eza tangu yo mutu oko toucher salaire ya ba $11000 $9000 $7000 tozwa même $6000 mais côté kamboka na yo pona $500 kendo voter pour certainement. La loi électorale ndenge bapesi bino d'abord bino moko nde boko souffrir nango eza yango wana bandeko nangai mais eleki quel que soit ba révélation ebimaki avant mais cette loi là est passée. Qu'est-ce que les acteurs politiques bakoloba tangu tozobanda na acteurs politiques d'abord ba o bazana kacha hémicycle wana potoloba kina bango bobima kaka libela botika makambo yake bokeyo ba rassurer biso parce que assurance wana Ezo salata et loko mon côté depuis que vous êtes rentré, qu'est-ce qui est passé? Ba motion incidentielle, ça continue. Bazo lekisa makamuna bango nanko, mais au lieu bozala ba complice associé na ba bêtise na bango, il fallait que botike la bango. Yango na lobaki. Yami balé bande konangai avant que tolo makambo ya M23 dossier à Daniel Safou. Eza loko moko eko salangai pasi makasi tangu na koloba yango. Lelo Daniel Safou, nakoloba qu'il a été libéré. Mutu ba liberaka mutu oyo bakangaki en bonne et due forme. Daniel Safou n'a pas été arrêté. Daniel Safou a été enlevé. Nalobi boy. Daniel Safou n'a pas été arrêté. Daniel Safou a été enlevé. Parce que bande konangai mutu akangaka batu ezali mubeko. Ce qui mubeko te ezali enlèvement. Tokomi na mboka ya que basali bakomisi biso ba monnaie d'échange bakangi après ba négocier les batiki yo lapindai oleki wana bateli ba caméra obandi ko reconnaître bien fait ya ba burona yo ngai na tangu batuna kinga question oyo na conférence na sala ki na Milouz na lobaki na bandeko une chose na lobi na bango que si ça dépendait que de moi ceux qui nazongi kisasa na kozwa Daniel na avocat na etoke ko funda bao banleva ki toke ko funda bango même ceux qui ba ko sala bango eloko te parce que moment ya ko sala bango eloko ezate mais il faut quand même ba trace etikala un jour ba ko samba parce que vous n'allez pas prendre quelqu'un comme ça bo maltraiter ye bo torturer ye na simanango botiki loba merci et to moni wana ba kasamba ba bimi banani ba bimi bato ba bimi ba papa bonheur ya kolakisa ke bango ne basali libération entre guillemets il y a Daniel Safou ndenge bomoni batiki wana c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'implications. Moi-même je suis témoin ngai beaucoup d'implications. Ezana ba défenseur ya droit de l'homme ba sala ki pression moko ko sakanate pona mwana mobali wana bi ezana bande ko belé ba sala ki biloko ebele à la minute même moi quand j'ai eu la nouvelle tangu moi cha mukeba ya ye to bengi ba Félix a tweeté, pas seulement qui a tweeté, Daniel Place Azali a dit qu'est-ce que Félix a fait. Tous ces politiciens t'ont informé bango que bota la bamakambu, ceux qui t'ont salité, bako éliminer moi na mobali wa. Et on va nous prendre comme ça l'un après l'autre.
et salemi ndenge salemi botika na profiter na émission oyo kopé Sabino tout ba héros dans l'ombre kopé Sabino merci pour na implication na bino na dossier à Daniel Safou. Lelo mutune comme est-ce que ba la veille mémoire est-ce que ba sali certainement bazo récupérer quand on moni ba chaîne na bango ezole ki sangwa mboucle. Oh, opposition sali le côté opposition sali bon ba yebisi bino que biso musala to sala la ka opposition to musala to sala ka pona bolingo ya ekolo na biso. On ne travaille pas pour l'opposition. On travaille pour la patrie. L'opposition d'abord c'est quoi? La vraie opposition c'est quoi? Parce que tant que vous avez l'opposition, ça le côté opposition. Yo salinine. Yo salinine. À part Makambouya, il y a qu'on récupérer. Tant que vous avez l'obabande konangai, que ça les là-bas individu musala yango zomona mutu pona abi mambo. Nana ko bima fayula monanité, Félix a monanité. C'est comme si on a au service ya bandeko wana bazana kacha opposition. Non, on est au service de la patrie. Parce que na kacha opposition ba très peu babimi bele bachi balo to zalaki na bango ti bachi balo ya abimi azo kende matete bazolo ba azo pepa muto ayebi azate yo kanenge bazolo honorable te aza honorable te aza premier ministre ba yebi te muto asala Tshisekedi Sony tata mobima tala ndenga komi ko tambola na ba supermarché ba kende ko filma kaye na ba supermarché tango zomona. Quand même, avant de nommer quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'enquête de loyauté. Et Tolobakango. Et chaque fois, on a l'obagana batu, botika koloba, piam, tango zoloba, va proposer une corruption, na poste de responsabilité au boya ton dimayo, de place ton dimagabatu. Vous devez apprendre à respecter les gens crédibles. Et ça, ma solo bande konangai, nazo pesa merci, na bande ko tout, on va s'impliquer qui pour la libération de Daniel Safou. Merci beaucoup, na bino surtout, au moins la majorité silencieuse. Nazo encourager pebino nazo yebisabino ke botika komita biloko na mutu ya Kembo Daniel a changer est-ce que ba sokolie mutu soki ndenge nini dans un combat soki bakangi moninga na bino bozo bunda d'abord pour que batikaye na simanango botali makambu. Moi je ne vois pas Daniel na niveau oyo akomi di moins ba lokaye asala pas en arrière tozaka sur la voie de non retour et c'est le parcours d'un combattant. Et puis, combat, oh, pas combat, il y a que Moutou. Azo sala, il n'y a pas de risque. Mais risque, il y a un les lobatu bazaki koluka. Kotuti sabatumito. Oh, il y a saliboy, oh, il y a saliboy. Bah, il même pas comment nous sommes organisés. Moutazo chamana quoi. Allez, Mike ayeko sala ni napoto. Eliezer ayeko sala ni napoto. Bongo yo zo sala ni napoto. Na lobi boy. Mike ayeko sala ni. Eliezer ayeko sala ni. Bongo yo zo sala ni. Ozawa na pona donneur des leçons. Écris ton nom en même temps. Tel que nous écrivons. Tozo yana poto certainement, mais Tozo zonga Congo. Et vous allez nous traiter nyon soko sala, mais mouke na lobaki boko koya bango bazo koya ba masque zo tombé. Dossier msusu bande konangai, ça devient un peu compliqué namboka. Ils ont compris bande komisusu balobi là que bande konabiso nyon surtout bazat désarmé ainsi de suite, mais moi je considère que un militaire à cause de l'arme, à cause de l'arme, mais il a été formé pour na kobunda même sans armes. Lelo ba ko recruter ba M23 boya ko boma batu na Kinshasa. Mais beaucoup mona beaucoup vivre yango. Ne vous en faites pas. Bon organisate ke biso tout to banga kabino ndenge batu nyonso ba banga kabino wana parce que na 1998 bo viva ba makamuna kinwa. Bo viva makamuna kin. Et puis beaucoup vivre yango. Ba koya combien? Bino pe ba congolais, vous aimez bien vous décourager na ba spécialiste ya campagne de mobilisation oyo. Oh ba ye ba ko sala ni baza combien et biso to a combien? Baya na mandu ki biso to za maboko pamba, mais nous sommes majoritaires, nous sommes dans notre pays, to za na mboka na biso, o mutu te ko ya wana obimi yanke so kindenge nini. Yango na zo yebisaka bino bande ko na ngai. Maloba nyonso il ne faut pas bo pretaka yango oreille. Ezana bandeko bazo futama pour déstabiliser, démobiliser. Les lotang ou pangi Richard Alobi. Et comité tozana posa bomoko. Depuis longtemps tozali ko bonde la bino tozo luka bomoko total adversaire. Bozali ko comprendre. Boyo kakata eloko moko te. So tangu boyo ki ba beti bino kama muke po mutu wana lobi boko contester ki combattant na yete. Boko lobate ki aza corrompu. Tangu kaka beti muke ta. Et tozana posa discours wana te tozana posa bomoko. Mais tout ce temps ici pona nini bozo conseiller batu oyo bazana serveur même serveur na pouvoir te. Et qui se passe pour des combattants. Et suis binoti.
Nalobaki Nabino 2017 ezaya identification, vous allez le voir. Oh baloba balobaka mvula ou lejela kaluma kwapo. Bakoyebana moko moko. Biso to vandika kaboye. Lokuta eza lokuta ta soki lati costume. Vérité eza vérité ata soki lati lipapa kotoboka. Petit à petit bokomona bakokoya moko moko parce que soki akosi lelo laboratoire ya ba menteur de la diaspora. Musala na bango c'est servir de béquille na régime. Bazo kosanani. Mutu moko te na lobaki na bino tant qu'on vivra. Toko bimisa lokuta na bango na moko moko et on est sur ça. Toko banda ko like sabino balobaki awa balobi nini. Tangu tokomi na nini. Okomona mutu asali toute une émission ya lokuta na lokuta du début à la fin. Voilà bande kolangai, bo se décourager te bo bangate, ceux qui va recruter ba M23, biso to ko recruter ba koko. Et vous allez voir, ils n'auront même pas la force. Nous sommes devant un problème d'un groupe d'individus basés payés en otage. Ils ne veulent pas respecter ni les lois de notre pays, ni quoi que ce soit, mais balingi ba intimider ba ni sakabatunyo surtout. Ndekonanga Daniel Saf, courage, il faut toujours côté les mains. Tout ce qu'ils font comme campagne, au bazo sala la chaîne na bango, c'est parce que bayebi que vous a Daniel Saf. Tozana posa ya ke ceux qui basali boete, allez, ceux qui basali boengana kozala na bango te, OK wapi. Tu n'iras nulle part. Mais l'opposition a fait ce qu'elle devrait faire. Pour preuve, Félix a tweeté, il a fait ce qu'il a fait. Et tout le monde était mobilisé pour retrouver Daniel Saf. Place à Zalaki. Et tout ce que je peux demander dans Ndekonanga Daniel, il faut qu'on se fasse examiner. Mais entre-temps, Ngana Koya, tu peux porter une plainte. Ne t'en fais pas. Tu peux continuer à biloko anate ya kopé sabatu vous ya moko boye bakangisi yo banlever yo après babimi lokola ba papa bonheur. Voilà. Tango zomona mutu avandi hein kulutu nanga Jean-Marie Kasam. Makambo komi ko sala ngai nazo kamo. Nazo kamo parce que mokolo oyo ba créer d'abord appareil ko yo zalaka na sala wate. Ozalaka na sala. Mais quand vous arrivez là, Bobani Lokuta, tant que vous avez l'opposition, vous allez le côté. Opposition, vous allez le kabatou. Binonde, boyebi, banani botina qui bazwa Daniel. C'est pour quelle infraction? Parce qu'avant, il y a Kobi Misamuntu. Il faut boyebi ça y a Salakinine. Daniel a Salakinine. Opposition, zana fongola, il y a Boloko, Nabino, on a besoin de Tonis. Vous faites de la compétition. Tout ce que vous construisez actuellement, vous ne construisez que les cachots et les prisons. Ndeloko boko sala pona konyoko la bato. Bolingaki ngana lingana yoka ke kulutu nanga Jean-Marie Kasamba lokola binonde bozolia mbongo ya mboka lelo zana Chibala. Lobi ozaji ko critiquer Chibala. Lobi kuna ozaki na Sami, lelo komi ko critiquer Sami bozaka ka ndenge wana. Ozaki na Matata ainsi de suite. Na lingana yoka ke no Jean-Marie Kasamba akena banda le pas Daniel Safu. Akuti mwasi na ena bana pendant que Daniel bazali ko torturer akeya tiki saka loso na saka masangu toyoki ndengo wana. Ba récupération bozo sala kana ba caméra na bino wana minene. Bon, heureusement que Daniel Ango andima ki koloba. Daniel, yo pena na lobisi yo. Ba pekisa yo loba te. Ba pekisa yo loba. Il fallait que tike la bango, ba sala ki matu vi na bango ba ko sala. Bande ko nangai ezo sala passe, mais ça risque de décourager. Ezala bande ko bela wana poto, ba benga ki pona situation à Daniel Saf. Il faut dire merci à ces gens-là. Il faut dire merci à ces gens-là. Les défenseurs des droits de l'homme. C'est compliqué, mais c'est les chemins. Il y a des combattants. Tokozonga, Tokosolorana, les députés, la loi électorale maintenant qui est éleki. Quelle est la suite? Et ensuite, dossier le 19 décembre. Encore une marche. Tozozonga Congo. Bisona ba riche tempête à Zamou na poto. Tozozonga na eto kende ko marcher. Arbitre, juge de touche. Comme ça, yo tchabiso point. Bocheka Eliezer Hakimi, Eliezer. Mais bino boloba kana za kola, bopona nini bolinga ki nazala kana marche. Monike mitu hermoko, moni lokuta ndenge zalaka. Bino bolobi na kola, bo naza soki mutu nini, tout ce que vous voulez. Misala bino bokota ya mulili, yango botikala na makila bato ko tambolaka bino na mayele, vous vous contredisez. Pona nini bolinga ki kana zala na marche. C'est compliqué bande konanga.
Oui, voilà. Bana poto, bana minde, bauti ba classe. Et ndaku wana nazo profiter na présenter bino ndaku wana bokomona. Eza ndaku ya di 1746 ndaku wana bokomona. Mais bako buka yango te, bako sale loko moko te parce que l'état zali ko veiller nango, ba veiller ka mingi sur leur culture. Voilà bande konangai, eza mo musala. Bana mindele ba bimi classe bazotala biso lokola eloko. Merci bande konangai ezaka ka musala. Merci na bande konanga tout au balanda kabiso. Merci na bande konanga Milouze encore une fois de plus. Tokotie la bino prochainement notre conférence de Milouze. Hop oya maman Blandine. Tokokutana na balasima. Mike Mukebai azana conférence lelo na Bruxelles. Bande ko bo répondre belé botuna ba mituna nyonso nenge bokutuna olia kozela bato oyo baza na même serveur na régime des menteurs bazaka na mission à diaboliser na stabiliser bato musala na bango yango et puis boko senga biso tozana posa ya unité bango balingaka unité ils ne s'attaquent qu'à ceux qui se battent. Merci botika la brancher mais sinon tozana